oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango Edino image Banza ya Congo Qu'est-ce que ça la Patrick Malovengi Global Express Nakutu bana ya Afrique esika ya Siri bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Pem Express izali agence ya Siri o bakutia biloko pe uzia ngo na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola Wapi? Global Express nous batu buzali na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusukano numéro 9 na Kasavu Bana Guinée, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Mabi agence c'est ça dans mon corps. Maman le Global PM Express Patrick Malovengi Vous avez une chose à l'idée de l'ennemi à Samou, de 9h30 à 19h30. Bana bilo batu buzali na poto olingi kutinda biloko ekela na Afrique mais oza kutuna Global Pem Express izalaka wapi iza esika kukunga te iza bongo na Chateau Rouge soko ye na Chateau Rouge okoti Chateau Rouge otuni numéro 25 rue Léon Bandiku wana okumona Global Pem Express Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso au en France, pour la reçoit la déronation dans un étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours dans la police, nous avons la fret dans le conteneur, le fret maritime, on a le fret aérien et le dans l'avion. Le team dans la petite police, la police express, et cela va des jours. Et surtout quand on a fait un service funéraire, au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez tout le monde à Misso, au fouti à la photo, au salut Maramon sur ma kin, la ndenge ya Misso à la photo, au l'équipe agence, au jus de Védinayo, au monde de prestation et les kaki nakin, selon Bounayo. Bandiku, Global Pem Express, izali agence ya Siri oyo bakutia biloko pe uzia yango na assurance nyonso. Mpona biso awa ezali rapidité, confiance na sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Na atikali biloko siko nake komitika nga moko na biloko. Merci Nabande Konyonso Bomesana Kolanda, les kings de la presse na kombo ya Edino Image. Alors lelo Nabanzi Bomoni photo wana. Moi l'expliquer ko tumingi zati. Photo wana déjà Bomoni yango ezoloba quelque chose. Tant Bomoni photo wana boyibi ke baoba moné na sili kotika biso na kombo ya Mbaki Malauka. Paix à son âme mon vieux. Vraiment, pour la bande masolo nangai, nous sommes en témoignage pour Mbaki Malauka. En tout cas, dommage que notre numéro te akoyi kobenga tout solo là, na numéro ya 07 51 47 96 65 07 51 47 96 65. Voilà beaucoup de kobenga poto solo la mwa on est na témoignage pour na kulutu Mbaki Malauka et usala bien makasi po azalaki moto oyo azalaki kotika biso te ya ye partout azalaka na biso partout matanga feti azalaka na biso. Alors bana changu vraiment bana changu pe Paris mobimba il faut tolela kulutu oyo azalaka na biso tango nyonso na bisengo pe na tango ya pasi vraiment kozanga ye liwa ya briske ndengwana esali penda pasi mingi il faut tolela kulutu bana changu il faut tolela kulutu po azaki kopona te ozala mwana changu ozala mwana ya commune nini akozala wana présent donc il faut tolela ye ndenge tolelaka bandeko nyonso. Alors pour okende musika te ezana ndeko moko na kombo ya Kulutu Magellan o azaki bongole kinaye
ya Tchango aussi pour Yazaki présent dans la Tchango Azaki présent dans la Tchango donc Kulutu Magellan asalaki moi témoignage pour na Kulutu o asili kotika biso na kombo ya Mbaki Malauka vraiment na kosenga na ba lion de la presse nyonso place bozali bomeka ko partager vidéo oyo 5 étoiles de love, étoiles d'amour, mais quand on partage vidéo oyo, le véritable diamant noir, je sais les umba place aux ali, mais quand on partage vidéo oyo, plutôt sur la moine qui concernant liwa ya Kulutu Nabiso Mbaki Malauka. Vraiment, ça fait longtemps na kota na ba live aboye, mais le losu na koti li sous poto rendre hommage na Kulutu Nabiso Mbaki Malauka. Vraiment. Avant to kende na kotia milulu ya to témoignage oyo Kulutu Magellan asalaki pona Kulutu Mbaki Malauka to kolekana no na mwa photo na yebo mona photo na mwa loyembo eza ko lekana se vraiment eza pasi mingi mutalalaki ala mukiti eza pena pasi mingi ba mort subite ndengwana eza pasi mingi donc vaut mieux que tout motabela au mona ke motabela ki bomoni ke bolembi na bino pele msusu traitement na ye bolembi ye après akokufa na ye mais o abilité di ko ala likaka boye ba sabino ke mutakufi eza pena pasi mingi pe mawa vraiment yango to souffler na mwa muke na loyembo oyo mawa pona bokabwani mawa pona bokabwani kokabwana boyebi kokabwana sala ndenge nini Hugh Clinton kokabwana salaka ndenge nini 5 étoiles de love kokabwana salaka ndenge nini mo docteur Gingombe na kata Afrique du Sud tuzolela mo docteur Gingombe tuzolela donc tulela vraiment dembo we mo mwasa mandefu bo partager vidéo oyo eza pona kolela pona kokanisa mémoire ya Kulutu na biso oyo nazalaki soki na moni ye nazalaki toujours ko déranger ye soki na moni na fongoli caméra nanga omona Kulutu azoseka mutu na mutu azana témoignage pona Kulutu na biso atiki biso vraiment o azana témoignage pona ye ameka kobenga na numéro on a opesa bino za 07 51 47 96 65 il fallait qu'il na komango na comité 07 51 47 96 65 wana za kibongo wana za numéro na ngai so bobengi to solola na posa ba témoignage na bino parce que wa kufa za baoba ya monene so botali na ba vidéo nyonso auto filmaka azanga kati na kati so botali na ba matanga azanga kati na kati so botali na ba feti azanga kati na kati donc ya za na biso na tango pasa tanga bisengo yango vraiment na kosenga la onu so yebaki Kulutu na biso bana Tchango bana Paris bana commune tout en tout cas au boyebaki Kulutu atiki biso témoignage c'est très important pour na kosolola yango vraiment tout ça na no mwa loyembo oyo mawa pona bokabwani donc tango séparation yaka esalaka mabe makasi na bomo ya mutu yango to tela bino Kulutu hommage na ye pona okanisa sous mémoire na ye na tango yo après on so kozana posa ko benga poto solola abenga tout ça na loyembo régie.
Merci Balobi tokokutana na mokola suka vraiment eza pasi mawapo na bokabwani mais tokokutana kaka nde mokolo na suka na lola to na lifelo donc soko salaki mabe yebake okende na lifelo soko salaki bolamu okende na lola yango vraiment onu salinga benga na tie numéro wana ezali bongo 07 51 47 96 65. Vraiment na epsaka bino bandeko oni sobolanda ngai Edino Image aza ndeko na bino le king de la presse aza ndeko na bino ngai na yaka kaka te pona bisengo na yaka pe pona pasi tango ya pasi alors na tango ya pasi na senga kana bino mingi moto nyonso ndeko nyonso aza na posa sango na ye epanzana parce que ngala za panza sango ya Congo panza sango ya mboka soki olingi sango na ye panzana contacter le king de la presse Edino Image toko panza sango na yo ndenge toko panza sango ya kulutu na biso mbaki malauka à travers ba lion de la presse nde sango oyo ezo panzana aussi mokili mobimba po bayeba ke lelo to perdre baoba to monument moko ya monene na kombo ya mbaki malauka pona sango na ye panzana ndeko na ngai contacter ngai toko solola toko lobela RTNC bolobela kayango bopesaka bambongo po ba passer ba communiquer pona ba famille to pona ba matanga to pona ba feti pourquoi pas boleka na panza sango ya Congo epa ya Edino Image ndeko na bino o aza ko belela tango nyonso soki bozana souci moko boy songolo bolingi sango na bino panza na bo contacter le king de la presse Edino Image to ko panza sango biso tozana kate pona ba feti tozana tango apasi pe tango ya bisengo alors toko solo la kaka ezana ngo teke o ba kosenga yo soki combien te toko solo la d'abord relation d'abord après mbongo hein to solo la nanu après tokoyeba nini tokosala bobanga kala bino te o na kosala yango pe na sali yango ba pesi ngai pe mbongo te eza relation on azaki nango na kulutu na ngai nde na kosala video oyo vraiment yango na sengi na communauté na biso soki bomoni ke bolingi sango na bino panzana bo contacter ngai Facebook na ngai ezali Edino Bilengi TV ou bien bokoti na Facebook ya le lion de la presse officielle soit bokoti na page ya Edino Bilengi TV soit bokoti na page ya le lion de la presse vraiment et ozale sengo mingi soki bokotinda ba message po ete to pandaka sango na bino osala bien makasi toza wana na tango pasi pe tango bisengo vraiment na beleli lisusu o ni soza na posa sango na e panzana vraiment contacter Edino Image
tokosala yango tokosolola kaka likambo nyonso basololaka eza makambo ya kobanga te bo tokosolola kaka vraiment kulutu atikaki biso lelo nasali le nécessaire ya kosala video mpona korendre hommage boyebi ke kulutu atikaki biso mokolo ya mercredi na 4h du matin, na 4h du matin, ve alalaki, ve alamuki lisusu te. Mais nayebi ke Paris eningani. Wa kufeza monument monene na kombo ya Mbaki Malauka. Aza pena monument ya monene. Donc nayebi te place nini ya zanga. Na ba soirée na biso nyonso. Bokota na ba video. Beta na YouTube Mbaki Malauka. Ato beto beti titre kombo ne peut-être ebimate mais na ba video na biso na ba soirée na ba matanga. Kulutu Mbaki Malauka azalaka wana présent. Nga dernièrement na kutana kina peut-être na matanga ya mama ami nde na monaki yosi na monaki kulutu na ngai. Donc na yango vraiment tout hésité te soki bolingi sango panzana bo contacter le king de la presse. Vraiment tozolela elongo na ya lolo swami tozolela elongo na kulutu César Ngadi tozole le longo na ya Willy Kunda équipe mobimba ya les lions de la presse Kleboa original Lolo Swami TV tozawa tozolela elongo il s'agit de taba matériel na biso pona ko couvrir événement wana to ko tsa yango pona Mbaki Malauka aza monument munene na ebité na minute onga zo kalisa bino bozala ngote mais ba surprise ezali pona vie na biso Mbaki Malauka ba surprise ezali na habité mbalo Paris penda ekoloba ba surprise ezali to bombi yango to koloba ngo sikote to bombi yango na yango to tela bino na Kulutu Magellan parce que Kulutu Magellan pa lela ki mingi abenga ki edino o ngana zo mona est-ce que za yango penza ngala pse za yango eza penza yango donc na tela bino video ya Kulutu Magellan oyo tanga yoki nouvelle wana na tongo nango kaka ye pasala ki video na ye po panza pe sango na baye o baye bakiti yango to senga na ya Willy Kunda atela biso na image wana comme ça to continuer masolo na biso mais to tikela biso na miti mingi sute parce que boyebi koloba mingi oya kobeta mabaku donc heureusement que o ezali sango ya pasi moi to beta mabaku ezati. Donc awa to tonga te awa to solo lande to pandane sango Kulutu Mbaki Malauka aza soutenu na bomoi atika kibiso depuis le mercredi na 4h du matin. Mais ba surprise ezali. O bo mona penda que oui vraiment Paris mbalo pende solo lia bala changu surtout bino. Bon, to singa na régie a balancer l'option na Kulutu Magellan. Comme ça to les kala masolo mususu. Mawa mbote na peuple congolais Wabino Kulutu Magellan depuis Paris. Il est 5h, Paris s'éveille. Parce que nous sommes article 15 lobby na utaki nanga na système article 15 na moi be azazo benganga na gina hésitation koza téléphone wana tellement nazaki na 4 article 15 débrouillez-vous nazonga na ndako petite sœur na ngai mama na biga na Suisse moseka dia nyongi alimbo akomelinga mbote ya na répondre mbote petite sœur boza bien na malamu alibiso pena bana toza malamu kasi oyo auti kokufa kaka Mbaki Malauka oyo ya changu na mama nanga jana bwaki telefone ikambu nini oyo dernièrement toyaki na vie na matanga ya mamami ma vie Antoine Kofi Olomide Kimawa salinga ipasi sel bani matanga na ngai
ekobenga mejo ndeko ya Charlie Kipwanza liboso kutu nabengi nanu vie ngabi telefone abenga nanu vie ye moko nakondima nouvelle aboye te nabengi vie na zuye te nakobenga mejo nayebisi nabengi vie na zuye te abi te mbongo yebi teke vie akei nabia rien naondima nanu te nabengi vie nga moko. Donc c'est vrai que na pourquoi nayoso wana aide sungu nakomi kaka na Facebook moto abenga ngai te na pasi po esalinga pasi atongo article 15 na bina sala moi direct na confirmé donc Viembaki Malauka notre président notre capitaine atikaki biso depuis hier à 2h du matin on a confirmation ya ba agent hospitalier donc tout le monde a Paris ba Sami oh madame abengaki maman Mbaki abengaki à 6h wana ba confirmé ba non akufaki depuis ba 2h du matin et jeudi donc hier le vendredi le 18 na tongo na lamukia na système article 15 débrouillez-vous Nathalie na Facebook na moni alobaki bota komelanga te mais mowei okokolelega yo moko te tango za na batu na moni bolia Olivier na Canada akomeli ngai Noël Lengama na Paris Héritier Chawal wana neve nanga komeli ngai depuis Kin Clara Labelle depuis États-Unis Belinda Mapumba komeli ngai Nancy Mabanza depuis États-Unis Wechisambi mon frère akomeli ngai depuis Paris Kadi Jala Nikita ya komeli ngai depuis États-Unis Deti Mavanga mwana ya vie na biso Mavanga Ngimbi ancien commissaire de zone ya Njili oyo akendaka kotala coupe du monde na 74 na Allemagne ntango Congo RDC participaka na coupe du monde vie na biso de Mavanga Ngimbi akendaka kuna mwana na yaza na Paris awa Deti Mavanga mwana Rayami ye ya menga akomeli ngai Nyamba Uchuri akomeli ngai depuis Suisse Z6 Paya moto ayamba akomelaki ngai yaza na Hollande c'est un ami d'enfance tant tokola na bango donc vie wana biso Viembaki ye moto azalaki koencadre biso na frère na Elombi ana Kinshasa oyo abenga Andima Ngondo bazalaki koencadre biso na makambo ya la jeunesse makambo ba scout makambo ba orchestre ya quartier makambo ba groupe animation ya quartier donc Elombi accompagné biso mingi Viembaki grand arbitre na kati ya Kin tant tuye poto dei ya mwana changu en particulier Njili jamais bazala okunda mwana Njili awa na poto jamais zaki le tomo nyonso wana ezalaka na ba instruction ya président Papa Mbaki donc dei oyeba mutu yango ya Njili ya changu oyeba ye te oza obligé au participer na cotisation toza kotia bambongo bika mungudi. Merci Kulutu Majela na bandi boyoki bolamu ya Viembaki Malauka kazalaki nango ayeba yo te sozaka mwana changu nyonso soki ebembeza na communauté il faut tala boko na poche opesa cotisation na yo wana ezalaki nde mitindo ya Kulutu na biso oyo asili kotika biso vraiment bolamu nezali ebele na kati kutu témoignage wana mbala sima tolobi to continuer yango parce que nayebi ke lokole zana nu makambo zana nu sika lobby na kolinga pena na zwa pena bana changu mingi to solo na bango parce que bana changu air na minute onde baza kidiba bayebi na nute mais lobby penda to sala pena spécial Mbaki Malauka
na yango mingi akolobeza nango te ono suna kwa kopisa bino na minute eza yango wana vraiment oyo nyonso ayebaki to ayebi kulutu mbaki malauka aza suna bomoi te kulutu mbaki malauka atikaki biso depuis jour ya mercredi na 2h du matin donc Paris vraiment kulutu azangaka na makambo na biso te biso pe tozala wana présent moto na mokolo na ye mokolo yo botama na mokolo kokufa ezaka makama nzambe nde mutu ayebi yango lelo zaki mokolo ya kulutu na biso akende lobi ozala ya ndeko mususu lobi pe ozala ya ngai lobi ozala pe ya mutu mususu alors to mesana nango eza pas si douleur mais to mesana nango parce que so to mesana nango te na habité ezaka pasi eza pena pasi kulutu nanga obokolanda ngai bandeko so bokolanda ngai namoni papa na biso Jean-Claude Mabanda merci vraiment na participation na yo ndenge ozolanda émission oyo namonaki ndeko César Loboko azalaki pe na ligne en tout cas bo partager kaka vidéo bo partager yango parce que na minute oyo bato musu ba ebite ke kulutu aza su na bo moité bo me ko partager yango ça la bien et na 5 étoiles de l'or va wana présente pour na ko salaka ozo sala pona équipe à Balion de la presse Kendebe liboso na monaki aussi Dembo Wemo aza aussi na biso longo merci vraiment na Balion de la presse nyonso oyo boza en ligne merci na bana Paris nyonso oyo boza en ligne Hugh Clinton na peso bambo de peso zali merci vraiment na kozala mulai mingi te po vraiment eza sango ya pasi sango ya mawa soki ezalaki na batu oyo bakoya kopesa ba témoignage tokoya kobenga bango po bapesa ba témoignage na bango mais lokola ezalaki mpena préparé te ya kopesa ba témoignage il faut tokata mais pona programme na kolinga na contacter bakulutu lokola José Wanduka bakulutu lokola kulutu Magellan bakulutu baza ebele oyo toko contacter bango po ete bapesa biso programme ya matanga ekoleka ndenge nini na yango soki nazwi programme ya bien na koleka lisusu na direct po na yebisa bino vraiment mingi ya koloba eza lisusu te vraiment tokomi na suka ya masolo na biso mais nalinga na préparer le bino clip moko ya kitoko eza ya ba jumelle de Paris bango nde makambo bango nde basali baloyembo oyo eza ko édifier soki oyoki yango esali yo pena bien soko zalaki na kande kitisi yo kanda parce que baloyembo wana ezaka lisusu te to komande mingi na ngwasuma kati na nkolo rumba kati na nkolo ekoma penza mwa muke mopanzi donc yango ba jumelle de Paris bazongisi biso lisusu na musique oyo tango zalaki ke soko yoki musique wana c'est que il y a un problème quelque part bango bazongisi biso na musique wana vraiment na habité na régie na biso so bako préparer biso clip wana poto si ça masolo na biso vraiment to sengana na régie to mekana aba meka kolukela biso clip wana soki ekoki ko salema to sa yango mais to tela bino na no mwa muke loyembo wana pona to si ça masolo na biso Toko kutanela wati